Andeko Balanzi, donc Congolais partout, il y a mon kili bozola na biso, donc mbote na bino d'abord, na ngonga oyo na kombo ya solidarité ya presse, na kombo pe également ya mboka na biso Congo, voilà toyo luka mwana mboka Daniel Safou. Azali na occupation na ya c'est le moment à Katiango d'abord pour akende ko landela oya yendeko Eliezer Tambwe pour akangama ki depuis lobby azali na palais de la justice na okena opesa bonjour mwana mboka bonjour Daniel Safou na ngoba elo no ko loba d'abord par rapport ya arrestation ya Eliezer Tambwe ndeko Eliezer elo na ko loba l'instrumentalisation de la justice est communément exagérée. Et nous le disons, aussi longtemps ils risqueront d'entraîner les lignes bouger. Et les lignes bougent déjà depuis l'obus à Kta les lignes bougent. Vraiment les lignes bougent. J'aimerais partir dans la procédure au Bakangeli. Nous avons une loi sur la table, n'est-ce pas? Il y a présidence. Cette loi-là s'appelle la dépénalisation d'un délit de presse. Au Kangaga, journaliste, c'est qu'il bon tabac. Il y a un moto kanga journaliste, c'est Hollande la Bongo, au Babengi, ma procédure. Parmi ces procédures, notamment, la presse congolaise a un tribunal de pairs. C'est ce tribunal de pairs qui est censé entendre les journalistes avant que celui-ci soit présenté au tribunal commun. Alors, Bozuka Kandeko Bongo, Mbalamoko, tout puissant Goïka Sanji, Likambango pesa nango ya solo, ils ont likambo diamant. Mais c'est ça. Donc nous demandons à nos autorités, s'il te plaît, moment où tu as nango, et un moment où tu as poussé à clameur publique, na makambo mususu ya pambala. Tu as un moment crucial. Mais c'est ça. Donc ce n'est plus un moment où il doit y avoir des prétentions à Bato Babibenga Bato puissant. Ici, je fais allusion à Ngoïka Sanji pour Yende Moutou à engager procédure on a Bakangisaye. Tu es bien abusé de Zalaka. Mais c'est ici. Mais nous avons besoin de notre confrère. S'il y a problème là-dessus, nous avons un tribunal de pairs Nabiso. Parce que le Congo n'a pas encore obtenu ce qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse. Donc, les journalistes, on a bongo bongo, bon tabac, bon soso, kakabongo. Et je crois que là où il est, c'est un révolutionnaire, c'est un grand combattant, c'est un grand résistant. Je pense que l'esprit est là. Azama Kassi, ce n'est qu'un début du commencement. Ce n'est qu'un début du commencement. Tozo Bunda, parce que procédure engagée, et ça procédure moro, oh et longo banité, nanzela kokanga journaliste, mais bayo karakakate, bakindaka nanzela. Nous avons notre tribunal, il y a INPC, il y a les instances censées gérer, n'est-ce pas, des journalistes. Nous avons nos juges. Mais c'est ici. Mais pourquoi vous ne passez pas par nos juges? Directement, vous allez au tribunal commun. Non, ils ont raté. Et comment l'ango et bino. Vous comprenez? Donc, je suis de cœur avec la famille de Lézère. Je suis de cœur. Et j'en appelle à toute la presse congolaise. Nous devons sauver la presse. Tous à la biso s'impliquer autour de Likambo et Lézère. Basala Akaka Bongo. Mbappé Bissou. Ils pensent que ce que nous menons comme combat, c'est une aventure. Non! Non! Topé si bon moïna Bissou pour la Congo. Oui, ça je vous dis. C'est pas une aventure. Toi, la âge à la souba aventure. Tu commis ma référence à Bilingue Namboka na Bissou. Et le cardinal en appelle aux jeunes de se lever pour Namboka na Bango. Pour Namboka na Bissou. Bissou le loto comme référence. Tu vas dire que tu as Bilingue. Tu commis ma référence. Tu commis Bangwende pour Namboka na Bissou. Tu kotika likambo te. Tu kotika yangote. Et commis likambo elengi. Likambo nchunga. Et combien Senghor. Tala Ewana, Abundela Ramboka, ça vaut plus de l'or. Mais saisissez, ça vaut plus de l'or. Et comme il est au Koumou, ce que ça libre bien, il est allié. Moi, ça me fait du bien. En fait, je suis surveillé par un peuple aujourd'hui aguerri, intelligent,
Un peuple aujourd'hui qui veut barricader la dictature, voire même broyer la dictature. Ça, je suis convaincu. Donc aussi, ça, moi, et avril, là, Pasika, ce que c'est, dès na lobby, en gros, Pasika, na lingala solo, Pasika. Alors, et là où nous sommes allés à Koyeba d'abord, comment on a l'ancien gouverneur Ngoïka Sanji, Oyo, donc il y a Kassa et je parlais de Kassa. Le tout-puissant Ngoïka Sanji. Tout-puissant par rapport à quoi? Ah, comme il est tout-puissant. Bon, dans le monde, alors, tout-puissant Ngoïka Sanji. Azali, Azalaka ne mutaba diamant. Azalaka ne moteki diamant. Dans la continent politique. Ce que moni ba commerçant ba continent politique, ba comme rabela makanisa bénéfice. Il y a tel ambokate, mujima et comme pombolot. Et comme pombolot. Dans la commerçant ce qui a continent ba politique. Il y a un autre qui est na maponami. Biso peuple to fongola miso. Ko que ne voter commerçante. Il y a ko landela ba bénéfice. Il y a zalaka moteki ba diamant. A comme gouverneur, on dégage. Atangi pe kela sina mo kaki mo kolo. Auto silisa suki grâce à on dérive batanga. Asali. Alors, on a d'abord procédure, d'abord au Kenya procédure. Afundi déjà na CESAC, aux alliés organes européens, les alliés corrigés par journalistes, corrigés par journalistes, par médias et tout. Afundi na CESAC immédiatement à qui sous na justice. Babenga ngo irrégularité. Yé Ngoïka Sanjiwana, yé tout puissant Ngoïka Sanjiwana. Asali droite, ba droit mbango wana au 12h ou 6 ou 14h. Ozola nangai. Asali droite. Yé habité que tango yé akia afundi ndeko na biso na maboko ya CESAC akozela. CESAC ayoka ndeko. Yambota kenene siko akeli susu. Nyoso tu wana kolinga konyokola kaka bato. Motema mabe. Ozola nangai. Omoni ba commerçant so ba koti na politique. Ha. Alors, la fongola motema miso. Lelo il faut que le bac décolliser à la kikuna donc amobali tozo kende kuna na palais de la justice pour envoyer ba nani et donc on attend d'abord na yo na makambo union sur la procédure za nini nettement oh nyo sezo sala maboy o bakangi les airs bakangi boy lelo Mike Mukeba également ceux qui botelé makité lobby il n'y a que za la mbutu bango kitaki lobby le même Mvuluzi. Bon, bakanga qui peut Mike Mukeba, il faut que le bango pe Mike Mukeba, il bakanga qui va côté ça qui est déjà Tinakatia. Dans ce pays, cette fois-ci, ils ont pris à notre pression. On a beaucoup à taper la pression, babeti Massassi, bakangi bilo. Mais hier au moins, ils ont relâché notre ami par rapport à la pression de Salaki. Oh, nous sommes les cas de dictature. Anemo yo za journaliste. Za mamba bomba les soutenir. Mamba robanga pété mamba soni pété. Ben à 18h ba biro kangami. Na ebisio eza dictature. Ba continuer les convocations à se présenter m'entendre comme un citoyen, c'est pas un délinquant. C'est pas un délinquant. Et c'est un monsieur qui a pignon Syrie. Bato babanga na bango clamer publicitaire. Bato bako bimapelo na balaba ba réclamer les airs. Donc bazo aider mo continuer bango pété. Na période où bino bozoki na maponami et les airs aza moko a moto yo bana Kinshasa balingi mingi ba mama balingi mingi ba tata balingi mingi yo kinoko kangeka kabo atali kamango boko memango na ninga bwanya te mayele te ne sika obo tuka population te babanga population te bato pouvoir ngo bazwa ngo wapi ce que ça pouvoir besoin la population boko banga ka population o ba bengi na droit la clameur publique babanga kaye l'opinion tala Yesu atuli ba ekoli na ye nini yo bato balobaka mpo na ngai Yesu mwana na Nzambe ngai yeba kama atuni nini yo bato bakoloba mpo na ngai ndeko bayekoli balobi bato balobaka yo oza Bezebulu oza Ndoki oza Zabolo Yesu azongisi motuna bongo bino bozalaka na ngai bolalaka na ngai boliaka na ngai bolobi boni nazalaka nani epa na bino Pierre alobi oza Messia Yesu alobi bongo okomi bongo na mikolo koya libanga yo nga na kotongela église na ngai tu es Pierre, c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Kabila tout n'a raté batu balobaka nini mpo na ngai tout n'a raté batu bazoloba nini mpo na ngai umela wa danger wa prêtre makoyoka biso population te
totondi yo nanu te fo totonda yo lokola lipa lokola ngombe tata mokolo akomi na age wana na tonda te alingi atonda Kabila ozolanda ngai totondi yo te umela me biso tolobi na ye mandano esili tika comme ancien président kende na Sénat akoyoka biso te yakoyoka biso te tosengi na mokonzi implication na ye na likambo ya Eliezer asunga biso pamba te ekomi kokoma likambo moko ndeti ya soni eza mpe likambo ya diama likambo ngo eske Eliezer aza na tort ya koloba elimana mosala Eliezer ni kotimola mabulu koteka diama mosala Eliezer eza nini mopanzi sango te akopanza sango nini ya bosolo te ya panzi sango bosolo yo bibango te likambo na soka suya bakangaka mutema abolingi bofana na pouvoir kanga mutema pa boko yoka yango kabokanga mutema bokanga pena mutema penda c'est pas bon et puis aza moto asali droit ndenge na yo kaka Monique là c'est comme nango ya Congo mutake 8h azongi 10h mona pas silisi aza so docteur so licencié en droit biso tozana besoin ba justice awa na Kinshasa mazaki gouverneur na Kasai mboka ezokufa eloko wana d'abord entre nous soit licencié en droit entre nous soit dit mwana mboka Daniel Saf aza gouverneur na Kasai actif mandat na eza en cours mais azali kotanga awa na Kinshasa abimi so licencié so docteur na inikin yo moni ya makambo to mona na mboko bamo bazoeba soyeba ki ngam nane na zala opposition za bien te atikala sala donc le pays eza voté na makambo moko na ebite so to robeka ngo pays république eza soutien on a détruit la république le jour où on a détruit notre pacte républicain hein la république il peut bapunzaki yango. Donc vous êtes belé à Rolanda Bisso, plus de 7000 personnes Rolanda Bisso. Merci Nabino. Donc tokutana prochainement. To bandi to kuma déjà na kati apali. Moi namboka Daniel Safou to Rolanda ope ope sa numéro na téléphone to ko contacter ko na ba suite o ba nini à ce moment. Pesa ba mo 40. Kambo numéro comment se repasser numéro comme sur les camo. Vous avez pesa bango wala bandeko. Nakoloba likambo yo na beta c'était na yango mboka na biso toza na classe moyenne té. Nous n'avons pas une classe moyenne. Mais nous avons les ambitions de faire du Congo un grand Congo. Mais comment sans une classe moyenne? Mais il y a moyen de convertir la diaspora à notre classe moyenne. Actuellement, c'est notre classe moyenne. Diaspora a une implication à mon aîné, l'évolution politique, sociale, stabilité même yamboka o. Ba s'impliquaka na boanya nyoso. Ba longo na makambo ya pambala. O allié. Ekuna. Nini. Bazala na makambo ya boanya na lingi laboratoire moko sérieux. Oyo na ba idée na bango na biso. Tokoba parce que mboke seki. Mboke komia pombolo. Mobeko likunje zalité o. Mboke kamba makana mobeko likunzi. Ya biso mobeko likunje zali sute. Et comme il kamba policier et comme il kamba soldat. Le monde de Eliezer aki siko bino bosalini na sengi bino na beti seti ata na nzela réseaux sociaux ata na moi Facebook ata na nzela ya losambo totika ndeko Eliezer azalaki mosali na bino lelo bazuye bameme na nzela lumbe ekomi bongo lumbe to sengi na bino une implication ata losambo esalaka yango nde koteleki makasi okandina na kobenga la dimension mystique. Merci beaucoup. Eloko na ngala bloba kaka yango wana bolinga mboka na bino mboka nino bato balingi mboka na bango te bolinga mboka na bino botikaka te ntango nyonso botelemaka mpona mboka na bino kondo Tshisekedi ayebisaka biso na mikolo koya pouvoir kozala na balabala esengeli bino bozala mayele esengeli bino bomilengela pamba te ntango eloko yango kozala na balabala bokwa yango tala malobana lelo ekokisami pouvoir ezali wapi
pouvoir ebombamaka na mobeko likundi, pouvoir ebombamaka na bato ya bwanya. Lelo tomoni pouvoir ekomi nango ya supa ndakala, supa pondu, mikolo ekomi ngulu kotumba. Yo mona mboka batumba ngulu ekomi kotumba elengi. Ebandi na yolo te bana yolo ngulu akotumba na biso ezalaki supa ndakala. Tawo zaki supa ndakala balingeta batika manda. Mendete komi ya ngulu akotumba. Na biso Congolais soka telemite mboka ke. Kwelenge eza na ngulu. Omoni ngulu azana na mafuta na ye. Meba kotumba ye. Tala technique ba ba. Obelu bunde bazula ba technique. Franchement merci to komi mboka maele zate. To komi na parler de la. Ba komi mikolo yo na ngulu akotumba. OK. Na mafuta nango. D'accord, to komi bon on a parlé de justice côté là. Merci, au revoir, to kutani, au revoir. Bye.